Nous sommes chez vous avec la société BDN Nettoyage. Pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338, plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Mbote na bino nyonso ba Congolais place bozolanda ngai na Kinshasa dans le Congo profond, le nord ya Congo, tomoni Équateur, Grand Équateur, province orientale na format nango ya kala Grand Kivu, Grand Kasai, na o babengi na Katanga o lobi ezalaki Shaba, na Congo central o lobi ezalaki Bazayi. Mbote na bino lokumu na Nzambe oyo apesi biso pema ya ofele pendant beaucoup d'années. Boyebi bien oxygène ya pamba soki okoti koma combien ça coûte. Na bolingo Nzambe tozwa oyo babengi pema ya ofele torenia nango. Donc on est obligé avant de faire toute chose ya ko reconnaître Nzambe, ya ko reconnaître créateur na biso Nzambe. Lelo na yako sala communication politique tozawa en direct ya plateau eza na temple de la vérité, plateau oyo e permetaka ngai na loba bisiko na vandaka na township, bisiko na vandaka na banlieue, na loba po mokili yo kape opinion ya biso babola bazanga bandeko ya biso banon aligné bayoka ke nous existons aussi parce que le Congo nous appartient tous. Et c'est mon makasi lelo ya partager na no ba question d'actualité pe komeka kolobela makambo etali mboka na biso. Ezalaki oyo babengi cérémonie munene ya investiture ya gouvernement ya Madame Judith Tuluka, oyo la première femme oyo akokoma oyo akomi premier ministre. Elle est la première femme au Congo oyo azwi ba attribution pe fonction ya premier ministre. C'est Madame Judith. Il fallait aller au Parlement, à ça la programme naïe, après sa programme naïe, il y a gouvernement et bah député bah apprécier. Pour le belango awa. Vraiment, toi ne sengomingi avant to kota na o ba bengi sujet na biso alelo. Nazo mituna soki vraiment biso Congo tozalako babengi un pays indépendant. Je doute fort que biso Congo tozalako babengi un pays indépendant. Dans quel sens na oloba? Congo ndenge bomo nango boye. Eza na banque moko te oyo eza banque ya Congolais. Ba banque nyonso eza ya étranger.
banque mon côté na momoto loba eza ya congolais ba congolais bala na mbongo te point d'interrogation na Congo nde to loba boye to ana ba réseau ya télécommunication secteur ya télécommunication na biso eza contrôlé na ba étranger réseau Vodacom eza contrôlé na ba sud-africain réseau Airtel eza contrôlé na ba indien réseau babengi Orange eza contrôlé na ba français réseau babengi Africell ya grave eza contrôlé et pas banguna na biso Rwanda. Est-ce que tous sont vraiment indépendants? Il y a pas babengi société ya télécommunication ya l'État. Il n'y a pas babengi société ya télécommunication ya l'État. Est-ce que nous sommes vraiment un pays souverain? C'est la question dont je me pose. Pourquoi situation wana? Na moment tozoloba lisusu na secteur ya mine oyo et permettra biso tozwa 70% ya financement ya budget na biso. Ba société presque nyonso eza ya ba étranger. Ba boma Jekamine, ba boma Miba, ba boma Kilomoto, ba société presque nyonso ya ba Canadien, ba société presque nyonso ya ba Chinois, ba société presque nyonso ya d'étrangers. Est-ce que toza un pays vraiment indépendant? Ndenge pensé à Lumumba yalaka, ndenge ba pensé à ba Kwame yalaka, ndenge ba pensé à ba Thomas Sankara ezalaka, ndenge ba pensé à ba Julius Nyerere ezalaka, ndenge ba pensé à Etienne Tshisekedi wa Mulumba le docteur en droit ezalaka. Est-ce que toza vraiment indépendant? Personnellement, tant que baba de la nation, baba de la jeunesse congolaise, le Congo n'est pas indépendant. Télécommunication, le Robenga allo, bayoka ona Rwanda, soza en réseau Africell. Le Robenga allo, bayoka ona Afrique du Sud. Le Robenga allo, bayoka ona France, ba complice à Rwanda. Donc, de tozana infiltration baolo bezana armée. Infiltration bezana ba échelon tout. Nous enrichissons même ba ennemi na biso. Na ba unité otosombaka. Est-ce que bino bato bo dirija biso? Boye ba te ki Africell ezaya ba Rwandais. Boye ba angote. Félicitations à honorable Bitakwira, l'homme de grand-mère. Vieler au mataki na monaki vraiment que nationalisme ezali malgré. Olobi que priorité à gouvernement ezao babengi la guerre avec le Rwanda. Rwanda mais il y a des gens qui sont derrière Rwanda, Union européenne. Est-ce que Iranium et Kobimanao babengi Équateur pour kuna baebika ezabwa? Est-ce que l'Union européenne est la contrat Équateur pour na coltan? Mais lelo Union européenne na lobelango et ça la contrat na Rwanda pour na o babengi ba coltan ba uranium ba lithium ba onde ba derrière o babengi guerre où est créé un océan du Sana Est ondenge bomona na o babengi ba chweza nsima na makila ezotanga ya ba mama.
Dans les pays de Sahel, les militaires qui ont pris le pouvoir, ils n'ont pas allé par 4 chemins. Bakati ba chaîne ya Mindele. Bakati ba chaîne ya Mindele d'abord, ba RFI, ba France 24, ba TV5, bakati parce que ba chaîne wana, ils a ba chaîne ya influence, ils a ba chaîne ya manipulation ya mayele ya ba Congolais. Ou ils ont ça là où ba bengi esclavagisme mental. Kuna bakati yango. Na ba pays Guinée, Mali, Burkina Faso, ba pays où ba benga Sahel. Ba lingi sous batouana te. Ya on dit ba PC où ba bengi cap na bango côté ya Russie. Ce sont des noirs comme nous. Bazana où ba bengi makila ya jaune te to ya violet. Baka na makila ya rouge comme nous. Balandaka exemple ya bien. Na moment tozolo ba félicitations na le pacificateur Mwalimu Vital Kamerhe. Na loba na batuke vraiment côté ou ba bengi modération et assemblée nationale waneza ou ba bengi don Zamba pesai. Bomona ki plénière ya liboso. Comment zo synthétiser programme, il y a plusieurs pages, il y a Madame la ministre. Comment zo guider débat. Félicitations à Vital Kamerhe pour notre service oyo. Ozo rendre pour la République. Nazane sengo mingi, lelo ya rolobela ba point belé. Na ba point on a rolobela. Et ça, surtout, Marambia, programme, il y a Madame Judith. Tant que gardien du temple, bon, gardien de l'Ingolobela, on soustait pour Bakoma et Belé, n'a pas pirate. Mais tant que Baba de la nation, n'a yo kaki Maman Judith. N'a yo qui programme a obéza basé, n'a yo babengi 6.6 axes. Premier axe, c'est ça. Créer plusieurs emplois et protéger les pouvoirs d'achat des ménages. Deuxième élément, protéger les territoires nationaux et sécuriser les personnes et leurs biens. Troisième axe, c'est aménager les territoires nationaux pour une connexionnativité nationale. Donc, ça, la banzela pour Mbokaye Sangana. Quatrième est garantir l'accès aux services sociaux de base, la santé. Cinquième est renforcer les capacités des services publics. Sixième est gérer l'écosystème environnement. 6 piliers. 6 piliers, Madame s'est basée par se référer na programme à Mokonzamboka, na katiache budget eza na durée à 5 ans. Batumsu ba omona ngoke eza impossible. Les impossibles étaient so bakangi kaka bisiko baibaka bakati maboko ya bato yo baibaka na. Soki bacheka balobi ke soki mutu ayibi mbongo à l'état oza condamné à mort. Toko ça même budget ya ba 200 milliards. Toko ça même budget ya ba 200 milliards. Soka balobi kake muto ayibi mbongo à l'état. Ils ont vraiment confirmé et justifié à ça condamné à mort. Tout ça budget même il y a 300 milliards. Vraiment. Tolanda pe exemple ya Libanda. Exemple ya Libanda. Tout le monde na Zambie. Wana na s'adresser na ba honorable député. Président ya Zambie, ba député ba senge ba voiture. Alobi bozwara salaire. Bosomba ba voiture na salaire na bino. Peuple a futara transport. Azora prise en charge na e. Ya transport na e, ya mikolonyo son na salaire ne o eza muke. Na ba député, na peuple, ba na bazwa salaire ebele.
na ba fonctionnaire na bino fonctionnaire asale la rabino mbongo pour ba futa bino salaire ebele mazwa mbongo muke makambwana ya ba voiture ya ba député na chaque législature fait si là. S'il vous plaît, monsieur le président Vital Kamerhe. Il fait si là. Depuis tout, il y a qui parle à biso, poto voter yo, pour qu'il ne colobe la biso, au sala, au babengi, moussala pour na biso. Mais koko marqué pour loba, pour voter, il faut pas payer son bongo, ya mawa mingi. Peuple congolais, et là, on a le banabino awe ya linini. Toyo qui programme à madame. Alors, bien programme nae et c'est référé na obabengi programme ya Mokonzamboka. Mais na koka programme wana babilo tout ba lobby awa. Tosi toyoka yoka na biso. Tosi toyoka yoka na biso. Ba budget 92,9 milliards. Toyoka yango kana ba chiffre mais na banzungu na biso to vivre yango te. Toyoka yango kana ba chiffre na banzungu na biso na vie na biso ba congolais to vivre yango te. To vivre yango atambalo. To vivre yango atambalo. Ba programme wana toyoka toyoka ba programme ba macroéconomique toyoka ba biloko wana. Mais félicitations pour ba député ba lekay pour ba loba ba besoin au vumeza ya peuple congolais. Et loko oyo nga personnellement tant que baba de la nation na sepel nango eza tout simplement ici que madame Judith alobi ke évaluation ekobanda kozala. Évaluation ekobanda kozala. Na été so ezala après une année, so après combien d'années, après combien de mois, mais eloko wana no ezala te le premier ministre moko alobi ke ba député babanda ko évaluer. Donc il y aura évaluation que to bandaki wapi to komi wapi. Wana félicitations. Différence o ngana yoki na niveau wana. Vraiment na ane sengo mingi lelo ya oya kosola na bino na cadre makambo etali mboka na biso. Na komi koyoka déjà polémique qui soit comme kolingé banda pona barobi élection définitive ya bio. Osama Lukonde te, Osama Lukonde, Osama Lukonde te, Osama Lukonde. Nazoeb sa ba combattant nyonso ya UDPS tant que Tshisekedi dans le Nouveau Testament. Mot d'ordre ekopesama na munoko ya mutu moko oyo eza munoko moko epesa biso mot d'ordre eza munoko ya oyo babengi secrétaire général des sénateurs Augustin Kabouya. Yenda koloba ke tike gagnant na biso eza mutu tel. Ne perdez pas le temps. Vous avez perdu le temps wana ba candidat so ya batir ki awa. Oh, yenda za tike gagnant ya président. Pona mamba gouvernorat ya ville. Mais na suka nani abima. Tako CG Kabouya alakisaki Daniel Bumba Lubaki yenda bima gouverneur ya ville de Kinshasa. Na ba okatanga ezala ba Jacques Kabula Wandani. Na ba lwala bezala o ba bengi ba madame Fifi Masuka. La réalisatrice. Oh seja lubande salama biso tokoyoka oh mokonzi na biso akoloba yende. Ça ne sert à rien ya robanda koleka pour créer ba polémique banini. Tous alors ba bengi un parti discipliné.
D'abord, il faut qu'ils votent dans le Sénat. Ce sont les sénateurs qui vont voter. Attends, yo gangi ke ngana moni ke fils mkoa comme président du Sénat. Ba sénateur ndé ba voter. Au moins, ils vont perdre le temps. Hein? Ils ont un suffrage direct, ils ont un suffrage indirect. Ba sénateur ndé ba voter. Ba gouverneur, bo ganga ja biso candidat na biso boye. Bo salina ba bandero lokwa bino bonga bokota na ba assemblée provinciale pour bo voter. Ba Fifi Masuka kande ba bima, ba Jacques Yaboula kande ba bima, ba Daniel Bumbande kande ba bima na ba gouverneur na biso to seja présentation. To landa mot d'ordre oyeko kopesa. Lelo wana ekoloba pona mambo investiture à gouvernement. To linga to mona o ba bengi pragmatisme. Tout le monde a pragmatisme, s'il vous plaît. Maintenant, il y a un mot boye. Là, dans le baranabino pona si sake, batu mingo to benga to zana ba on libota ba allié, balinga abisote. Batu msuba mona ezabilo balo. Mais bota là, l'Assemblée nationale. Maman moya député comme so Jeannette Soki Kavira. Soka repè sa premier ministre ba conseil. Maman na fa l'état ba premier ministre kolanda famille politique na ote IDPS ko noyé na tribune Assemblée nationale. Félicitations à Adolphe famille si pour résister qui au donc au résister qui au réencadré. Félicitations à Adolphe famille si président de la Ligue des Jeunes. Là, c'est aux président de la Ligue des Jeunes, il y a eu des pèses. Donc, maman, on a l'air à l'état là-bas, batumsu ba mon agalo. Pèse la première ministre ba conseil, maman Jeannette So Kavira. Après, là, on a eu aux assogali à eu des pèses. Bon, l'inga bisoté, toye biango. Là, on est combattant. Il faut tous se préparer pour la belle élection. Il y a 2028 Makassi. Tout ça, il y a score, il y a solo, oyo, et c'est majorité zara biso na biso. Tala biloba loba ya maman. Mais ba maman bi pupula. Baza, mais ba maman bi pupula, baza biloba loba boete. Yo na mono zara songi songi. Maman Jeannette Sogi Kavira. Premier ministre a accompagné parce que l'IDPS, nous sommes un parti organisé, nous avons des bureaux d'études. Le bureau d'études Nabiso, réflexion pour soutenir le Premier ministre. C'est ça notre accompagnement. Non, nous serons là pour prier pour la maman Premier ministre, nous serons là pour qu'on veille dans une exécution, il y a un programme qu'on a dans le conseil des ministres et nous serons là pour nous saluer la proposition. Au niveau détaché, Nabiso il fait ça comme un parti dans biloba loba. Bolina bisoté. Dans le bango depuis union sacrée ya bangun Scalibon batambwe mwamba na bakengo adondo. Depuis rassemblement ya ba Roger Lumbala na ba Steve Mbikai. Bolinga bisote. Là depuis rassemblement ya ba Fayoul ba sala rassemblement ne balinga biso lelo ba bima na poisa. Bolinga bisote. Na union sacrée to yagi na ba Katumbi. Ba wanga na bilan bolinga bisote. Même na bino alelo bolinga na bango. Bolinga na bino bisote. Pona osilisa. Pepe Mboso. Soto lobi omona o biso bakoko na yo. Tolo babilobalo. Vraiment ma investiti le tolo bake AGC Koki. AGC Koki. Pepe Mboso boyi. O bolo babongote. Na zanam. Première plénière au bandit na ba pongi boy.
eza problème à âge ekoka sustain bino mo bomona vraiment na nde bomona wana pepa lali na ye mema bosana kosala café fort pepa lali na ye premier plénière pepa lali et bon pendant 5 ans eza ndeni bosabone na chaîne Gardien du Temple Radio Télévision kombo nango Gardien du Temple RT R en minuscule T en majuscule Gardien du Temple RT eza chaîne obo bandozwa ba communication o nazo sala à partir ya case nanga place na vandaka na pesi ba congolais nyonso mbote na pesi ba orphelin ya ba guerre imbécile ya Paul Kagame mbote na pesi ba veuve pe ba femme violée mbote na pesi pe ba malade ba prisonnier nyonso mbote tomonani mbala sima par la grâce de Dieu seule la lutte libère, les peuples gagnent toujours.